Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La famille, nous avons un nouveau dossier. Les Kayaya Bawanganie. Maman, makambo ezali. Lelo penza. Naye vraiment na ba prévu nanga. Les Kayaya. Oya lobaki que non. Batumsus ba comme ça ba fan le quoi ba conseiller na bango. Ye moko les Kayaya wana. Soi-disant ba fan. Ou ya kumisa kazana ba fan. En passant, na page nae azana 1,100,000 abonnés. 1 million. Belé. 1,100,000 abonnés. Ndenge nini 1,100,000 abonnés wana bako wanga na yo boye. Mais que yo moko uzana page ya 1,100,000 abonnés. Batouana ba s'abonner na page mais qu'en réalité ba yepo na onte ba yepo na yaya. Nde place ele kelanga yango wana. Naza ko s'expliquer. Batu musoso ba komisa ba fan na bango ba conseiller ba tia ba fan pembe na bango. Mais yo moko zobosa na kozana 1,100,000 abonnés. O baza lokola ba fan na yo. Mais en réalité, ba wanga na no yo moko place ba s'abonna, ba wanga ni yo et dede bazawana pour ozaleki yaya. Pour ozaleki yaya. Nde bazawana. Po na koti na page ya Ursule Pechanga. Na monika ka publication ya Fali na Fali. Donc en réalité, Yemoko Ursule aza fan ya Fali. En même temps, aosa la promotion ya Fali. Pour na bato ba yebaki. Concert ya Fali o ezala affiché depuis année passée. C'est depuis année passée. Ba concert ya ba stade minene ba sala ngo toujours bien avant. Ba 6 mois avant, hein, je crois. Pendant 6 mois na nyonso wana ye moko leka yaya asalaka promotion ya yaya. Et tozongi mwa muke sima, tozongi penda sima makasi. Visa aza na ngoso eza 50 eza 3 ans. So tozongi penza essaye de ba visa wana ba jongo déjà ba 2 ans déjà passé. Parce que pendant 2 ans wana nyonso wana leka yaya asalaka promotion ya yaya na Fali. Parce que question mo benga mo na mitu na bi oh. Mais yebo pas obosa ki aza fan it. Aza fan ya Fali. Aza yaya te to po mon neti boy. Bino aussi o mona Tina Ipupa a la promotion Fali. Bosi o mona Nana Ketchup a la promotion Fali. Bosi o mona Marcosis to o mona Soba Keina ba la promotion. Ezala batu mususu ya libanda nde basala la promotion ya Fali. Fali ana équipe mobimba na ba chroniqueur o basala ka promotion na. Parce que parmi batu wana leki na ye moko pe ye moko Ursule azape wana page na ya Facebook ezande promotion de ya Fali. Donc tant azui affaire na kitelbi que batu mususu ba comme ça ba fan ba conseil na ba pousse abosani oh yé pas à fan aller yaya yé pas ça la promotion si quoi so que na page ya Bellevue na page ya Bellevue au moins na publication ya musicien te au moins na Fali te we raté au moins na JBT Kofi te au moins na Mutute au moins na musicien te na page ya Bellevue au moins na kaka bela na yemoko
ba communication ya bela, ba makambo ya bela, ba promotion ba film na ye, ba biloko na ye, ekeboye, ezongi boye ba communication. En tout cas, elle se vend elle-même. Azomi te kaye moko, hein? Awami te kaye moko, moi communication, moi nini boye, net la fois passée tanga pesa communication boye, à côté asali na ye, asali bo akei bo azongi boye. Par contre, makambo non lobo. Non, ça on a ba preuve. Pendant que non le babomo nango na tieli bino wana. Na tiela bino wana bomo na ke ezo défilé. So koti na bandi penza. Na ebite so en tout cas page dinana. Na ebite je crois Instagram. Na ebite so dinana za na page à Facebook. Na ebite. En tout cas je ne sais pas ce qui dinana za na page à Facebook. Maintenant, quand tapé na Instagram, so quand na page a dit na Instagram, au moins a dit nana, alors ça promotion na yemoko, moi ba photo, moi ba vidéo, ya yemoko. C'est-à-dire que ata azana musicien mobo oyo a sepela na e. Mais na ndenga réseaux sociaux habité, ngapi naza artiste, na ndenge nanga na osa makam nanga. Na ndenge nanga na osa makam nanga. O mona wana tolobi bela wana na lobi pe dinana mais so to kepe na sila pe ati date donc asa artiste ati date namonaki pe avant na koma likamba ans na osukona likamba sila na page ya sila omona mambo afali te omona programme afali te omona promotion afali te ata sila lingaka musicien quelconque ya mboka na biso ako soutenir peut-être na coulisse mais sur le monde des réseaux sociaux a préféré ça la promotion ya biloko na yemoko donc artiste azomi te ka yemoko sila se vend Bellevue se vend dinana pe se vend. Par contre, il y a aussi là zolinga baninga na ye bazala ba camarade ba fan te ye na page na ye non seulement zo chaye moko a fait la promotion ya fali. A fait la promotion ya fali donc a mi placé na place ya fan pour faire la promotion ya a leader na ye. Ya artiste ne o alingaka. Mais sautant toujours on a ba cadre wana c'est normal ici là na ba fante pour bato ba ko s'abonner na ba page na ba yepo na yaya ba yepo na ati affiche ya eloko boy plus mobi ke fali na minute oyo na mboka na biso muto akoki kolobela fali eloko te azo représenter vraiment valablement mboka na biso. Na niveau national, na niveau international, la preuve en est que le gouvernement congolais est porté main forte dans l'organisation Naeba Lobeli Ango, qui est une première organisation mon besoin na poto bo émission mon chaîne nationale et Lobeli Ango, c'est-à-dire que zaki lo mo ya munene au même gouvernement na biso ministère de la culture et à kota ki ango. Pourquoi c'est que ça munene? De la même chose hein. Si la paix ministère de la culture et art pe kotipe événement nae ndenge kota ya batu mususu mais na page ya Facebook to moni na page ya sile ya Facebook to moni mutu mususu te bidu bukasi nde sile azana artiste ne mote balinga pe koyoka ezala ya nzambe ezala ta ya mokili boye azana artiste mote ke ye pa linga pe koyoka to mona na ba aksa olangiti nga mona sina mona da sila na ba aksa olangi ba voyager ba kenda Nigeria to mona bango pe na mama Myriam mais soki ba bengisi sila et pas aksa et pas mama Myriam akenda na cadre te ke osela mutu promotion te akenda na cadre ke azui contrat ya ko sala eloko na cadre moni sila auto sa publicité ya banzungu donc bazui aena art na ye la famille aena art na ye ba bisi ma aux artistes créer biso pièce mobo ya banzungu do basala na Pierrot babi créer pièce mo ya banzungu o laksa batu ki banzungu mama bomoni pièce à théâtre ça no benda mama na benga ngoni mak nini yo benga ngoni court métrage voilà asali court métrage
asali biso court métrage mo ya mobondo écoute penda pa asali papa oma penda okana elengo ne elengo osala donc aye pembe na mami ya mpona objectif aye osala mosala na ye bongo nde mosala na ye nde mosala na ye nde akendeli tomoni Jérémie ake concert mais ake concert abimi neti boye bomoni na page ya Jérémie Chaban voilà na page ya Jérémie na page ya Ida bomoni batie promotion afali kuna te pourquoi parce que bango eloko wana baye na bango biso toke la bonne musique toke oka musique toke otala musique et puis Jérémie azara camarade ya Nana camarade na ye ake concert ya mobala camarade na ye mais na page Facebook ya Ursule contrairement na Baïda, na ba Jérémie, na page Facebook ya Ursule, tomoni promotion ya fali. Nde ye wana mutu wana koya penda afandi na kiti boye, alobela likamba ba fan. Alobela likamba ba fan. Balobi Ursule il faut apema nan. Il faut apemisa na mutu. Il faut apemisa na mutu. Aza na mwa kimia, apemisa na mutu parce que là ça ne va pas. Ridicule na ridicule. Ridicule na ridicule. Na place à multiplier ba émission. Il faut le cas travailler no ye moko ba fan yango ya zolo bela wana ba fan ya zolo bela wana wapi ba fan na ye ba fan ya Ursule baza wapi ya zalaka na ba fan question de yango wana ya zalaka na ba fan wapi ba fan na ye. Parce que na compte na ya munene page ya munene akosa la promotion ya artiste mususte à moins qu'elle soit collaboration alela ngombongo ndenge si la ju collaboration c'était celle court métrage musala si la nde memi ye wana asali court métrage la ki que oui nga sa ka théâtre donc Ursule ba fan no ba wangani yo babi la plupart baza na bango bato ya efanjo baleki ya yaya au page Facebook no esala na ba promotion ya yaya biso toza na ba page toza na ba page Facebook na page Facebook nanga na beta ma solo c'est-à-dire que bato bazoya na page nanga boya po na beta ba masolo kuna en passant na deuxième chaîne nanga na zongeli pe da ba masolo na beta ngo anonymat soza li solo na o ngo betelanga komelanga na numéro nanga zwa ngo na page na description chaîne nanga o komeli ngo betelinga li solo na yo to beta ngo anonymat na beta ngo na page nanga ya Facebook na beta ngo pe na deuxième chaîne nanga na beta ba masolo kuna bato bayaka baye e bayo yoka li solo mais ala na pe moko boye na zumo lo mombo ya sila pe na tie parce que wana eza nga naza nanga fan page nanga eza nango ya ba masolo ya banini nanga mais yo za artiste yo komaka ba film soit disant yo ndo olobela ba fan mais na page no salaka promotion ya mutu mususu ma chérie baza ba fan no te ba yipo yo olobelaka mutu songolo ba yipo ba ko soutenir mutu songo na ba na page no mama tolingi to mona ba fan na yo tolingi to mona penda ba fan penda ya yo penza. Parce que tu as constaté que munoko eleki ebele mais musala mukie munoko eloko esalemeli Ursule jamais tomona yango totikala komona yango te que yo za artiste ya mobimba ya mobondo boye la plupart pe ya bato baza pe bato basolaka pe tomonaka nani osaisai tomona saisai aleka pe mo émission batuni ya ndimi na ye mais nayebi te so na page asala promotion afali nayebi te sika tiaka sesa za na page atiaka nayebi te fona kota na tala c'est-à-dire que na page ya mutu fa miteka parce que fali ndenge aza na toute une équipe équipe ya mobimba ya mobondo eza wana mpona makambo na ye ce qui yo se placer ba place mona ba Jaël Show. Hein? Tu te places na même plus na ba Jaël Show, na ba Manike, na ba Alexis Wechi, oza na même niveau na bango.
parce que page no ye na ye penza. Comment est-ce que vous avez une carrière? Il faut bout carrière na yo. Muso bout carrière à mutu mususu. Carrière à mutu ok ba abonné nende bazo soutenir yo parce que babi ki yo soutenir chef na bango, leader na bango, star na bango. Wala kwa biso ba o ba fan. Ma chérie. Wapi ba fan na yo. Avant no bandake batu mususu batia ba fan na bango bako ba conseiller yela biso no ba fan no ya yo moko parce que o baza na page ba fan ya fali. Pour promotion o ya fali le ka na page na o. Quand vous prenez un fallait comme Blackland fan, il faut comme Blackland end, au tiers combat fali wana. Parce que promotion fali na chaîne na o. O tia ba film no, mais na moni landanie. Ata promotion film no moko sala onde o sali promotion ya yaya te. Ata. Et pourtant, batu musu bazana o ba futama. Pour la même chose yozo sala. Il fallait qu'on soit concentré au paiement na moussa na le but que sali mabe pour tout le monde a peti Jérémy Chaban alobela pe nana ketchup na ye e mon pe na ba film na bois qui paye ba contrat moussou pas zong pour beaucoup de gentillesse mais il fait ça dans le cadre de son travail. Mais est-ce que ça c'est son ça non, ça c'est ton travail, c'est ton travail et à moussa noté. Nazotiela bino video moko ya Liza Queen. Liza Queen a na page na ya TikTok, a pe na page na pe ya Facebook. Mais Liza Queen reste d'abord une communicatrice. Donc, tu vois, je donne un exemple pour la sabino que oui, donc il la communicatrice quoi. Ah, mais tu pas na pas semaine artiste était. Ça c'est au contraire le quoi l'artiste était pour y atika na comédie. Asa la ane sous comédité. Asa raciste. Mais ye, asa ba filme ne zappe na terrain. Bon, dans le sujet là, Liza Queen, asa communicatrice. Communicatrice pe ya efanjo. Mais na compte na ye ya TikTok. Alobela ka efanjo ten. Alobela politique. Alobela ba mission mususu. Alobela ba comédien. Ye moko na no bakouk. Donc page na ye moko communicatrice mais page na ye a consacré yango na mutu moko te. Atiaka ba diversité, asalaka ba analyse. Ye moko azano analyste, asalaka ba analyse na ye, non c'est la beaucoup de vidéos ne ka mingi te pour ye pe faut intervenir na makambo yo. Pour les ka que non maman Ursule, non, on dirait ça ba confusion. Na mokili osuza na ba fan te. Nani otala? Yonga ba otalo te parce que 1 million d'abonnés oza na bango na Facebook non. Soko te link no bi ke film ya sika yango. Si pas da penza ba abonné no ba fan no penza bango no mona ke biso ba oyo. Moi to ke no loka ba visibilité na ba Facebook it. So jika abli na o bando partager na ba page zo tiens na ba page belé kuna na ba Facebook o ti. O mona ke na YouTube visibilité comme mata poani batona ba otala alobeli sila alobeli mutuboy alobeli pasteur Marcelo, c'est-à-dire que les gens vont venir alobela pasteur Marcelo alobeli nani alobeli mutu bazo otala mais là ba na yo moko oza na fanité, c'est-à-dire que yo longi no moko zo benda fanité. Tu devais d'abord commencer à travailler sur soi. Je vais travailler d'abord sur moi-même. Na travailler non nga mona za na ba fan nga. Après nde siko tota makamba tu mususu. So ba inviter en émission, on le beli yaya. Mais qu'on soit page donc comme ça on page a fali. Fala ça na batu déjà bazo le belé déjà boy. Après yo fait na ki to beli kamba ba fan. Ma chérie, tu devais commencer par travailler sur soi-même. Yo moko nano omi travailler sur yo mi travailler apo komo luka po na koti na page no nazo kama bi yo mwana mwaso aza warrior aza communicatrice ya toi aza artiste comédien à part entière chef pe ba CEO le quoi ba si la babela je ne sais pas
parce que baleki afali bango moko tomona bango te bazi baaffiche batie concert basala yango te parce que il y a toute une équipe mais n'empêche que mo baale bosoutenir boye en passant quoi tout le monde sait que tu le soutiens mais na bafaçon okoma osala yango na ndenge ya bapage c'est-à-dire que bafani ya efanjo baza ebele na page yango moni baotala te baotala efanjo crée tes propres fans mutu moko kuta esinga binela Ursule aza artiste ya bamabanga aya yeba na mabanga yeba na musala te eza bien te siko ko tu baoloba neti Ursule baoloba na musala te osala mpe soni mo boye soni makasi nini yo artiste omba baloba ndenge ya musala te baloba ndenge ya bapage bani kitoko te bakobwaka mabanga bani bien te baleke bayaya bani oza su fo lobelo mpe yo moko mpe bafani bazolobelo mpe yo moko nyonso wana nasali yango kapona lakso ke na page no sur 1 million wana donc lokwa yo otiaka no fali mingimingi eya bafani ya fali ndambo osombi ndambo ya fali ya yo moko mpenza boye nayebi te mbele ongoza na visibilité makasi na chaîne no ya face ya YouTube ongoza na visibilité makasi commence d'abord à travailler sur soi-même donc yo moko on y travaille sur yo moko okoma na capacité que bafano bazenga c'est dissocier na fali okozala o soutenir fali parce que aza ya na yo lingi et tout consort mais na musala na c'est ton travail nde tomona baida nde tomona basila babela comme tout autre artiste na ba page na bango c'est eux ils se vendent d'abord eux de waso donc bango babi nubiso toteka image na toteka no ya mutu mususu te parce que boza na babone oza yo za lokwa ngati nga na nga journaliste nga aza na nga analyste nga na nga lokwa Liza la Queen naza na nga journaliste analyste nasala na nga ba journal na nga ba chronique na nga ba analyse na nga nazo beta bo na kibo nazo toute ba bordure naza na nga ya ba tunio sta théâtre na pona na nga sila ba artiste msini role belo boy naza na nga bongo mais yo za artiste comédien likolo na ngo mibengi leader likolo na ngo mbengo za na chaîne okoma ba film ma chérie tu ne peux pas vendre image ya mutu mususu oza na bafani te bafani na baza bafani efanjo parce que obanda ngo kala tika kodiembela na kombo ya mutu mususu po oyo moko mi créer yo oza artiste comédien yo oza lokwa biso te baoyo toza na chaîne tolobeli oyo toza bapandisa ngo bajournaliste toza na ba sans position yo oza comédien. Tu ne peux pas se oza kilo wana oya ofanda na kiti olo makamba ba fan ba nini pendant que yo moko oza na ndako efo tonga wana musala o efo sala wana mwilo mo bo fe kola il faut peso makambo yo moko ozomi pesa na makambo te ozomi pesa na makambo te boye esopi zwa penda conseil na nga penda tiango penda na pratique tiango penza en pratique ma chérie page non en réalité ça page a fali pour omoni ba warrior bazala lokwa ba cook ba warrior ba soutenaka mutu nyuso wa soutenaka mams ba warrior bazala wana ba coupe bazala bongo mutu nyuso wa soutenaka mams ba coupe ba soutenaka ye beaucoup baby que soka lobela mams faut to tchaye poids bazala bongo ba warrior bazala bongo bo remarquer ba chaîne ebele ya ba warrior izala na visibilité parce que yo moko soza su warrior ozodo tchablo kozo sala tout bakoya lokola banzoyi bakoya to boyi na biso neti nga personnellement boye na boyi na nga tozala leki ya yaya na yo o soutenir yo tchaye poids mais ko tchaye poids na ba page officielle na yo te oki yo sala ke yo peso omiteki bien ozwa contrat ozwa ba invitation ba ko inviter ko voyager c'est comme si ozwi carrière na o tient en pause na misala ale po ya ko fandela bato na bemission po lukela bato musu makambo non eza bongo te yo moko efozwa no carrière no mimango no na maboko no yo moko simba na mutu otia na mutu otambola na carrière no o porter souci ya carrière no en main
olata ngo na motema biki te carrière nanga ou rien. Carrière nanga il faut évoluer. Page nanga c'est à moi. Mais ceux qui ba inviter en émission na lobeli mutuboy. Mais ko zo beaucoup tout ya page na mama oza ba fan te. Ndimaka défaite wana parce que oza pe na baninga pe baninga zo benga na o lingo concurrencer bangwana bokukani te. Bokomi te. Okomi na bango te. Boza esunde moko te. Boza lisusu ndenge moko te. Bokende kotala page. Botali page ya Sila, botali page ya Bellevue, botali page ya Ursule. Bomona ke Ursule page na ye promotion ya Fally na Fally. Akozwa babone. Akozwa babone ya Fally. Bakoya ko s'abonner di. Bakoya. Chaîne de ça la promotion ya Fally. Bakoya ko s'abonner. Bakoya ko s'abonner. Voilà, on a soufflé mouké. Na soufflé mouké. Na tila bino na no Lisa Queen. Parce qu'il n'y a pas l'obéli ango. Les kambaba fano. Non, on fait un habit. C'est normalement l'importance de fan te. Parce que vous avez un fan te. Vous avez un fan te. Na yo na ba fan a Fally bino su boza ba fan. Tant ba otia Fally na page na yo. Ba fan a Fally ba ye ba s'abonner. Soko teli kam na yo moko ba otala te po ba sa ba fan na yo te. Ba za ba fan ya Fally. Ba ya ke pa na yo po ba ya ko soutenir Fally na page na yo. Ya yo moko ba otala te po ba za ya yo te. Oye l'importance ya fan ndeni. Oye bi valeur a fan te. Po ta Fally wana yo zo tiabwe, ozo bénéficier na ba fan na ye. Soko bando ke la ba fan te. Soko bando ke la ba fan te. Eza na ba fan na Fally ba te kata ye to lingi mutu boete bengana pembe na zo sosoni. Combien de fois Fally a kata bato mususu pembe ne po ba fan ba boyi ba lobi ba boyi. Parce que sans ba fan à autour de sa stade de France te. Po ndé na mintu eza mbongo na bango de semba mbongo a Fally so mutu biete. Mbongo a fan moko asumi biye alongo na ndaku ne musa tiki bana e. Yo obeta misiki na o soki batali o te. Ozwa mbongo te? Okoyoka o ba fani ba lobby. Parce que vous en avez besoin de garder estime nos confiance sans ba fani moboulou. C'est pas pour rien mam sabe ngabiso ba ange adorable parce que ba poussa mam plusieurs fois aloba mabena mam sabe ngape na lobate. Non lobate. Na lobate ke o ba fani nga jamais na loba. Jamais na loba. Non loba te. Nga ba fan nga do ba sala kwa kaka mam sa négliger ba fan mam sa binga pe no négliger ba fan nga te. To ko pota na ka ndengwa na baza ba ange adorable nga. Azo tenir pour ba fan baza force ne. Toujours be la rakunati. Madeleine na no tonte, Madeleine no tonte, bo so ba billet. Mbongo ane za mbongo asila te. Eza mbongo ba fan na kwa que tu faut soutenir mams. Ma chérie, sans fan. Oko nani tokna ki non je nous moi muke rapide avant na tila bino vidéo ya Lisa nani oyo nani kombo nani Ans alors alinga organiser le monde na Canada kunati pourquoi tu le leur ko fixer date te parce que auteur ko sala nani babanza suka auteur ko sala na poto ezaki presque vide ezaki presque l'autre côté. Alors qui coûte Luka Sangana Jérémy pour le Congrès plus Jérémy pas bêté kaki paka kokolo 40.com à comprendre que na minute on terme ba fan na monde à théâtre toi na Bella toi na Sila deux kawana famille Bota les abakouk de SB donc il faut zana mutu moko bien pour moko ba fan na moko ba soutenir yo. Pour ata ba fan ya Jérémy, baza ba fan ya Sila. Ceux qui soutiennent Sila, ce sont ceux-là qui soutiennent Jérémy. Jérémy a ba fan mais to rôle baka ya mukie par rapport na ba fan no baza ba fan ya Jérémy baza pe ba bakouk. Ça c'est une vérité, faut qu'on se le dise. Na monde à théâtre à lelo, atako dina na za ba fan te. Ana ba fan te baza mukie. O bako tele matinde ya Bella na Sila ba tele makaboy.
Kade kawana. Sila na bela. Ka bango mibale. Cherche-toi une place, maman. Pour ata dinana. Ata Jérémy Moukié. Pour la plupart, bateau, se dit Jérémy. Et ça, bateau, va soutenir Sila. Donc, Timba, maman. So, ba invito une émission. Yeba nini roloba te. Et puis, na page, no, banda, lelo changer. Soko, créer ta page, moko boye. Ya yo mo soutenir Fali mais o ya yo moko ko tia Fali te parce qu'il faut ba nana on ba ba fan nanga il faut na ganera siko ba fan nanga ya nga moko penza ki ya batu ozomona de yo page no ba abonné wana ba abonné Fali oza na fan te ma chérie nazo loka exemple ba camarade no nyonso et puis no tinda ba ke ndotala au moins que nulle part et salemate ka yemo Ursule et c'est marqué pas ka yemo kanemtu azana page bongo oti makamba bongo na na contre Fali na bika ki ba fan ya Ursule baza ba fan ya Fali ba ya ko soutenir Fali na page ya Ursule nde yango vérité non ti la bino Liza Queen boyoka na ozonga na ngai suste to kuta na sima na émission sika na ke na koti labo nanga pour na la bune émission sika pour le moment la petit coucou à tous les Nela Chou les Nela Cœur les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimer la vidéo, commenter et surtout partager la vidéo pour faire comme les familles que famille ba place non ça les rires. Pourquoi ce bill comme ba aussi kilanga? Pourquoi ne le mabe? En tout cas, il faut y avoir place erreur les autres. Parce que si nous compte na game, pour compte na game, il faut avoir vision. Monde les monde bato ba mona musika ba aigle. Voilà, le bato quoi ba Jérémy Chabani ba mona musika ba tie tout le monde a musika. Pour la vidéo alizanga pe na na mais na zonga souste naza disponible pour na ba contrat nion naza disponible et puis naza disponible pour aider bien problème à YouTube mais kaka problème technique. Voilà. Pour la vidéo nga pe na na bino mais na kozonga di souste bolanda Liza Queen. D'accord. Ba comme ça public ba conseiller na bango, to ba conseiller na bango. Sali soki mutu moko alinga peut-être XT alinga yo popol tant ce qui ah otingana faut faire attention avec elle ou faire attention aux yeux on diminue nos fans. OK. On diminue yo public. OK. Au côté mutu bozana na doute. Tant que ça ngo bongo diko et pas une division. D'accord. OK. On a vandi be mutu fanatique moko ta web sangaki boya intel linga intel. Fanatique a imposer nga iloko te. Fanatique a osé nga proposer iloko atala et c'est tout. OK. Donc les fanatique va comme diriger. Bien sûr. OK. Bien sûr, va fanatique va comme diriger artiste va se laisser faire na makambo donc voilà. Ursula. Au commencer Léo, il y a makambo théâtre. On ne te voit pas tourner, on ne te voit pas faire des spectacles, mais tu passes seulement dans des missions pour en éviter soit pour couper sa conseil. Le bête la diva congolaise. Comment on aura madame qui connaît tout pour venir donner des injonctions ou de conseils ou je sais pas moi venir réprimander ou faire des leçons de morale aux gens. Ma chérie, quand tu dis que bah commis ça bah fanatique bah camarade na bango bah comme ça bah fanatique bah tu na bango tu parles de Bellevue et de Sila parce que on doit dire la vérité maintenant kumba wago un théâtre depuis plus de 5 ans ce sont les deux dames justement bango bah commis ça bah fanatique bah camarade na bango bah yoka bah fanatique bah ça bango tu sais pourquoi? C'est parce que là où ils sont aujourd'hui, là où elles sont aujourd'hui, et ça, fanatique, na bango, ne ba komisi bango si ka bazale. Yango bazong c'est ba fanatique na bango respect na honneur wana. Likambo ba fanatique na bango ba lingité, ba sala angote. Likambo oyo sepelisa ba fanatique na bango te, ba sala ngote. Moto oyo ba fanatique na bango ba lingité ba mo ne ba film, ba kotia moto wana ba mo ne ba film te. Tu sais pourquoi?
Parce que ce sont ces fanatiques-là qui commandent. Ce sont ces fans-là qui ont fait de ces femmes ce qu'elles sont aujourd'hui. Même en Europe, là où nous sommes, toi et moi, sur le côté d'hôtel, au salle de commande, au lit, service à tout. Est-ce que tu as été bien, tu as bien mangé? Est-ce que est-ce que avis, l'étoile, restaurant, parce que que nos avis, nous les consommateurs, ça compte. Et au moins, commerçant, le client est roi. Nous les abakos, chez SB, nous sommes des reines et des rois. Famille Bota, famille Bota, na ibasa ba roi na ba reine. Yango azokoma esika azali. Yo pe, lokola bafanatique no bazala na moya koloba te po yo za mobutu yo to komanda ko tosala nyonso. Yango zaka ba fanatique te ba ka lise. Yango film na yo de 50K problème. On ne sait pas quand est-ce que tu es parti dans des pages pour la film. On te met comme ça, il y a des stars, si la na benzi bâti. Parce que quand tu parles, tu t'adresses directement. Et moi, tu sais, moi, les gens vont dire que je ne t'aime pas. C'est faux, moi je t'aime beaucoup. J'ai toujours dit que Dieu a là. S'il y a des gens au Dieu, je suis sûre. Je dois être parmi les 5 premiers au Dieu et il y a c'est mon caractère tous les jours. Parce que ils sont battus à la source de la télé, ils sont battus j'aime Nengo Ojoaka. Mais le bon maillot, ils ont le lendo. Tu te mets dans un plateau de télévision, tu montes sur tes grands chevaux, aux autres, le lendo. Et le bon maillot carrière, à part vie privée, ils ont le lendo. Oui, attention, battu qui mène juste à soi. Alingaka loba oyebi na communication bateka biso ntango ozokommunike na bato ozoloba lakisa koza humble lakisa bato wana ke naza na besoin na bino okaka même fali alobaka sans bawarrior naza eloko te bawarrior alelekaka azoremercie bafani na ye parce que c'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui omonaka te papa herve azoleka azotanga bagoloa wata kuna azosandola baspiritas. Mais ntango ozoya ozomude na bafani na nga fana kodirige nga te nga fana koloba nanga boye te ngai moto na kosala likambo nayebisa bango. Ça s'appelle de l'orgueil. Tu ne donnes pas envie aux gens de venir te soutenir. Voilà pourquoi omega YouTube bando ta film sur moi ba film zo tela maté ba nete la maté pour loleno na nenga communication mais ebite équipe ngo zala na ngo so za équipe ya diarrhée so équipe ya nini na nenga communication na nenga bato ba comprendre jeu. Quand tu te montres humble, quand tu te montres que ngana zelo côté la tieni bino bosa na ba olingi mokili otombo na yo. Mais tant que la qui sera mokili na bato ba consommer que moi je suis, c'est moi qui conduis, c'est moi qui fais ça. Oza zéro kana oza wana. Oué ranson ngana fan de la samba. Attends, je suis musicien wana yemo kayebi mo yana papa na la samba. Pas la samba bino mo bo juger, pas la samba mo pona. Et t'es comme ça marabia sur mo yebi ça mais il veut montrer na ba fan na ye comment ils sont importants pa na ye. Comment ma décision na bango kontaka. Yo soki ba décision ba fan na ye kontaka. Regarde où tu es aujourd'hui. Regarde là où tu viens, d'où tu viens, regarde ce que tu es aujourd'hui. Bango oh yo solo ba comme ça ba vie ba fan na bango et kontaka. Même France 24 le baka, vos avis comptent. C'est pourquoi on est là ce matin. Est-ce que tu comprends? Les avis de tes fans doivent être ta priorité. Les avis doivent compter. Parce que ce sont ces fans-là qui vont t'emmener où tu es. Les musiciens sont congolais, les acteurs sont congolais, sont congolais, partout. Attends la linga na biso na tolobaka. Sont congolais ici, partout kiti. Et c'est comme ça. Apprends l'humilité. Tu n'as jamais été humble. C'est ce que les gens te reprochent. Mon aîné, ozoloba, tu avec tes ailes. On dit, si ozoloba, place ozoloba wana. Si on dirait aussi la belle vie. Oza moko na bango te. Même bango ba oloba na lolendo ndi wana te. Maman. Ya fiston kolo ke limisa ngai. Kita. Et ça le bien. Ozo comme pamba mundela tsa mbongo na YouTube. Maman gagner mbongo wana ezate osa ba nete parce que tu n'as pas l'argent ya futa na contrat. Tu n'en as pas. Yango zo moni ba film ezo tapata.
Mais ce que vous êtes humble, même la humilité, vous ne pouvez pas faire force. Après, on dit ma cachée n'est à 200, 300. Mais on dit, mais 5, 10, on peut faire force, même que ça, on peut pas commettre ça. Mais quand tu veux faire la star, yon yonde dirigeant, yonde, mokili yango mo eluka mo esalo et descendre. Je suis venu parler parce que tu inclus les deux têtes aujourd'hui du théâtre, de l'art dramatique congolais. Tu devrais avoir, normalement tu devrais avoir. Tu viens à faire ton miracle, moi, la différence. La différence, c'est ça, qu'il y a fait ton miracle avant de ça, le théâtre, et sous ça, à l'émission, mais il y a ça, de l'autre côté, mais Michel Bélé, et puis il n'y a pas d'émission. Il y a un moment où il y a le spectacle, il y a le film, il y a le mambo. Quand il y a un thème de je connais tout. Non. Non. Et c'est pas mon tour d'ailleurs. Zoom la serre, ma chauffontaine des abacos, cuisine des abacos. Autant de maman a dit de voir ça. Franchement, moi sur cette page, je ne suis pas ici pour caresser les gens. Moi, je ne veux pas t'insulter. Mais je vais te dire la vérité. Même quand je t'aime, quand tu me choques, je viendrai parler. On dirait que ma page, je m'a dit que la critiqueuse. Je vous adore. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.